nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Mituna baya kozo réponse yango eza awa bazela te réponse na radio na bango baya kozo réponse awa ekoki les respectives bases. Aujourd'hui nous sommes venus à l'aéroport international d'Njili, c'est pour accueillir le prochain président de la République démocratique du Congo qui s'appelle Félix Tshisekedi. Il est le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle. Il est en train de venir avec le prochain premier ministre de ce pays qui est M. Vital Kamerhe. La base, nous sommes venus ici à l'aéroport pour leur témoigner notre attachement, que nous sommes d'accord avec eux au regard de ce qu'ils viennent de faire à Nairobi. Que nous, la base, nous sommes d'accord avec ces deux grands leaders, que nous sommes d'accord avec eux par rapport au retrait de signatures qu'ils ont fait au pacte de Genève. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. Bon, je pense que le pacte de Nairobi est une convention politique et nous, c'est une convention qui a été signée de bonne foi. Je pense qu'à ce moment, il n'y a pas moyen de faire des suspicions et nous faisons foi aux bonnes foi des deux grands leaders. Mais bien entendu, la base est déjà avec nous. C'est que nous devons juste soutenir la base, c'est juste remobiliser cette base. Que cette base reste mobilisée comme un seul homme pour que nous puissions vivre la rupture et le renouveau politique dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas une autre alternative en dehors de la coalition politique qui est aujourd'hui dirigée par M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je vous en prie. Problème total en Wawa.
bazonga na ndako. Basengi pardon ba. Samo ko zebite na iko. Azokabola te. Samo ko. Ndenge toyabe toyeko ya mamwa na mpate. Samo ko. Muni e. Samo na ko solo. Ozibilili. Parce que le but on a 17 ans. Le but 17 ans on a yo. Muluba Mwindu. Muluba Mwindu. Confirmé na Melimbondo. Omoni population. Omoni population. Omoni population. Omoni père Félix. Omoni. Yana gato. 10h30. Chocolanda. Politique. élection esalemi tozana leader kaka moko oyo peuple congolais alingi c'est Félix Tshisekedi est-ce eza ya mbongo eza ya ofele bapesi mbongo te mutuka te initiative ya bacongolais mpe ebeti lokola mbula mpe ebeti na se ya mbula toye tobangi te tobisa bango ke kisi wana eza kisi ya moke kisi ya population eleki bakisi na bango nyonso wana bino moko bomoni vraiment non commerce c'est-à-dire oyo aza président élu bamata bakita Félix Tshisekedi mais écoute tosigné alliance wana totabana mike te ezana baclause oyo kozala respecté ocomprend tozabana mike te nde tosigné accord wana Vital Kamerhe aussi a tout intérêt ya kopréserver accord wana tokokende liboso tokokoma malheur na baoyo bazozalaka toka bwana tokokabwana te toketina suka epuis tokoganye élection mais idps porte eza ouvert na alliance porte eza ouvert na motus président Félix balobaki yango na Vital Kamerhe bao bakoya baya mais tokovanda te tobanda koréviser sur accord non ils doivent adhérer à l'accord c'est-à-dire yo yaka opesa loboko na yo soki posa bukumesa kozala vile mokolo wana mais makambo tovanda toréviser totala nete merci beaucoup en tout cas, ya boye,
Nkoko, félicitations premièrement. Ouais, merci beaucoup. Félicitations de Topesa, na peuple congolais. Peuple congolais qui peut mboulater. Malgré mboula, on a une information météo, le bas est mboulé bétalé. Baké pas banganga na bango ya ba chef coutumier. Na ideba no ki samboula po masola lelo elala. Mais peuple congolais ala tio ba benga ba imperméable naturel tondimi to pola. Poto yamba candidat comme ya base. Yango ne toyebisa bino. Biso ba mobilisateur a IDPS toza ba professionnel. Dans makambo le na loba na bino ke mutaku fate po amona. Dans bomoni yango lelo pe événement lelo et salamaka e pa batumi sato. Roi Baudouin, Jean-Paul II, Nati Sekedi héros national. 4e année au Salangweza Fati. Je n'ai pas de commentaires à faire. Bon, continuez aux anavis pour vous montrer nini makambango go souka. Mais arrivé à
Yamba, président de la République, son Excellence Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi. Yango wana tozoye bisabino o eza montage te. O eza montage te. Eza nde likambu ya base. Yango wana bozomona eza montage te. Eza te montage oyo mafuala ayaki na yango. Basali montage o eza montage te. Ba plein oyo bino mutu bolanda biso eza peuple élection et sili. O eza déjà vérité à urne. OK. Bandeko toyebisaki bango ke mukolo yango ekozala ville morte. Bango baboyi balobi ville morte ne bino boza banani. Mais bamoni ndenge mbula ya Lupemba ebeti ezangisi bango ndenge ya kokende misala bana bake classe te. Donc bango musala bakendaki ya journée ya lelo eza ya koya koyamba président Fati. Ye yo biso nyonso déjà. Oyo eza montage te. Botala nanu binomoko. Botala nanu. Papa bomoni ou bien bomoni te. La touni bomoni ou bien bomoni te. Élection ici déjà. Biso to somi babite. Tolingi to yebisa. Awa to so yebisa. Bande kunyonso babanda ucha tembe. Ko IDPS eza na makasi lisusu te. IDPS ko mobiliser te. Lelo ba confirmer que IDPS est un grand parti moko incontestable. Yangwala bomone ba base eza makasi. De la nation congolaise. Likangwami Balé, le président Vital Kamerhe.